Wasamuna sikavutuke ngwe Papa Simon Papa Simon Le 4 octobre 1921 mukolo yo baluba kete bakutie yena kuluzu sikasikawa le 4 octobre 1951 mbula boni ile kaki vraiment nzambe akosaka te sima na 30 ans kolo yesu alubi ba silence nanga yisili na bandi musala papa Simon Kimbangu sima 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga yikuki. Le 12 octobre tango ba okete Kimbangu akufi na 15h bake kusala ye opération batsala nano autopsie ba funguli poitrine mobimba batala mosopo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foie ezalité ba kangi noki edika munino eka tibile kongo bikenda ki wapi Tata si mawasamuna sikavutuke ngwe Bele na mukolo oyo le 12 octobre 1951 Papa Simon Kimbangu sima 30 ans alubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga yikuki na le 12 octobre 1951 bamundele balubaki nanga itende papa ndo ya kufi mena kamui mokolo wana soko eloko nini wana yeleki ngai na ibite pamba te mikolo mikemo lekaki papa lubi soko okidi kambu kubanga na yote baninga nzambe azali nzambe mutu azali mokolo tata kufi kuna na Lubumbashi na pokwa na kaina gar me mupepe moko ekamataki ngai wana nazalaki na velo mupepe wana ebwaki ngai na mabele na moni mutu moko ayoko kamatanga na velo atoni osali ko kanda wapi ngana lobi na kay awana gar akamete velo na ngai na kumi wana train na moni yo kutuna sangona tata na yo ya kutuna kanga disusu boye nani wana kubanga na yote soko okisango kubanga na yote mokolo ya le 12 octobre papa atika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu pate abanda musala moyi papa lubaki ete banda le 4 octobre wana pamba te Sokoto sali référence en 1921. Le 3 octobre, condamnation à mort. Le 4 octobre, exécution. C'est-à-dire, Mokolwana balingaki de bobomaye. Banda tangwana, papa bandiko konte mikolo na ye. Et le 4 octobre 1951, papa lubi nako kote de susu na kate nanda kwana te. Papa Simon Kimbangu sima 30 ans lubi ngana ke ko banda musana nanga tangu nanga yikuki. Mokolo ya le 12 octobre. Papa atika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu. Pate abanda musala moyi. Ba mama batata nsasila apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya tata si mawasamuna sikavutuke ngwe Papa si mawasamuna sikavutuke ngwe Papa Simon Papa Simon Lumbo kikavutuka mafwa mafuluke ngwe Fika kweza mafwa mafuluke ngwe Papa Simon kweza Haleluya Papa Simon kweza Haleluya batata passer na ba mama ya boza na pasi
bandimi ya papa Simon Kimbangu toza na passe tokozala ka sûr te soko tozala ka sûr nde makamu mingi oyo tozala ke kuyemba yango na tango na kala yango ezala komonana donc ba chanson na biso ba cantique na biso ezali message tango na soko bazala koyemba ba mama mingi bazala ko kodela tango na soko to kanisi bankole tango na ba mama bikala bango bazala na bango kuna na relégation kasi soko tza koyemba nzembo to kanisi bango mingi bazala na kolela. Est-ce que ba mama bikala bachunga kite to lo bakipe de soso to yimbi mokolo ya kujunga bibe kusekwa nakanisi bomoni yango nano te bomoni yango nano te bomoni yango oh la esoko bokumi pembeni tata Simon wa samuna sikavutuke ngwe bole mesanga yi pardon papa Simon wa samuna sikavutuke ngwe apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya papa Simon Kweza tuta papa Simon makamago mawazara ndenge mosusu apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya donc akoya soko koya te na komona tata mwana pia ilimo santo amen. Vous venez de suivre là Papa Joseph Dianguinda Kuntima, troisième